Fegola kanga bambwana yo komela bambwana lettre ke batika kofinga. E bozo attaquer na biso tolobite. E bozo lo babilobalo ba biso tolobite. Fegola kanga bambwana yo. Surtout mwana yo nkolo no benge nkela sapi munoko soyi mukuse kadoko aolo babilobalo ba makasi. Ye azolongwa ake kuna sali ba jena ye na batune babete ba mata mike sima ye azolo bakyo sule kauka na fali po batindi batu ba obete se silo kauka ko calculer mwana na ya munoko soyana mwana ana mundibu ana ese fe gola waza monani fali po waza muningane te fali po waza muningana ta mukete sule kauka ko boko la ye na famille mobimba mais ya ko vana ta finga sule kauka jamais akoba ta finga fali pupa makama misika comme na makama ofinga to finga ba famille afinga moi ça fali na gitop na bana fali c'est pas bien mais so zo finga bongo wala bino bovandi comme les éducations wenge bo betele maboko c'est ngai personne a temo na fingi faire gola et c'est boko sepela na le bitera na fingi na biso na ko finga na ngai epé mais na fingi ete na ko finga na ngai epé mais na fingi ete na fingi ete ko finga za arme ba faible comme bozala banzembo zo betate bozala ba concert zo betate bozala album la bino sali et chiter la carte de boaku bo betala bino te yango bino bomoni arme na bino za ko finga non c'est pas comme ça arme roza la ko finga te hein bimisa banzembo na bino tana mede bimisa na wale banzembo na tana alliance hein bimisa banzembo na tana na disqualifier bimisa banzembo na bino tana maleketa hein bimisa banzembo na tana VIP international bafana mama na gitop et ko beta mais ça to yo bana ko finga c'est pas bien c'est pas bon bana kin bana Congo bana mona te bana Europe bana mokili mobimba eza mwana musana bino leki afali pour pas porter parole ba wayo na kata yolo na kata kala mobimba lelo toye to mona batu basolo ba trop ba bêtise ba busoba surtout mwana yo nkolo no benge nkela sapi munoko soyi mukuse kadoko aolo babilobalo ba makasi ye azolongwa ake kuna sali ba jena ye na batune babete ba mata mike sima ye azolo bakyo sule kauka na fali po batindi batu ba obete se silo kauka ko calculer mwana na ya munoko soyana mwana pe gitanga soyana soki mundigi soki nani nkela sapi ese sule kauka ko calculer sote fali po calculer abana kini yango mona batu mususu babe sa ba réputation ya ba musicien na biso congolais eza ko la banana mais azo bimisa langage ya ko finga sule kauka azo bimisa langage ya finga même joueur na biso international bakambu hein bana kini mwana na munoko soupe ana nkela sap hein abimisa langage ya finga sule kauka finga fali po bana mwasa bane et c'est ngai personne temo na fingi faire gola et c'est boko sepela na le bitera na fingi na biso na ko finga na ngai epé mais na fingi ete na ko finga na ngai epé mais na fingi ete na fingi ete biso fali kupa alakisa biso éducation respect to respecter mutu nyonso to zala mutu nyonso bien mais bana na faire gola kanga bambwana yo faire gola kanga bambwana yo na o msuso na gouverner gola yekutu na kata ko bete dana laika ebi bien mukola carte l'électeur so gouverner gola na kata ko bete ay na laika mukola kana so carte l'électeur to kuta na ebi nga bien so tele longi ebi nga bien faire gola kanga bambwana yo komela bambwana lettre ke batika ko finga e bozo attaquer na biso tolobite e bozo lo babilobalo ba biso tolobite faire gola kanga bambwana yo surtout ya mukusana so gouverner gola na mwana na soki mundibu soki nani nkela sapi ana yo atanga so kanga ye fali pour baza camarade na ete keba petit keba oyo ba jeune osala kana ba beta kana osala ba jebino na bino na basanga ba beto eza munke petit biso to ko beta yo to buko pa loboko la nenga solo keba muninga na ozate bana kin bino mo zo mona ndenge bambu a fait gola
bazobima na TV bazobima na makoin mo boye baloba biloko bafinga biso to finga te biso to ya nde kozongisa bato na nzela to ya kozongisa bato na nzela to ya kozongisa bato na nzela bopekisa bango biso nyonso bokuta bopekisa bango botuna mwana ana mundibu ana ese fe kola oza monani fali po oza muningane fali po oza muningane te fali po oza muningana ta mukete suleka oka ko boko la yena famille mobimba mais ya ko vana ta finga suleka oka jamais ako ba ta finga fali pupa makama misika ko mna makama finga to finga ba famille afinga moi ça fali na kitop na bana fali c'est pas bien mais so zo finga bongo wala bino bofandi comme les éducations wenge bobetele maboko comme les éducations wenge bobetele maboko mais biso sok to ye kaka pona ko encadrer kaka bokomi o fali po bazotina bate nesinga na yebo fali po atininga te solo kaka atininga te mais taki warrior porte parole ba warrior fani premier fani club fali po na yena pona pekisa na benda bana na matoi Papa Hervé na bengo bien Papa Hervé na bengo 3 fois benda bamwana matoi édiquer bango tia bango ba chaîne sala ta lettre moko publier tindela bango batika ba site batia na TV biso to yaka mabe omoni kofinga eza arme ba faible kofinga eza arme ba faible comme bozala banzembo zobeta te bozala ba concert zobeta te bozala album la bino sali et chiter la carte de boaku bobeta la bino te yango bino bomoni arme la bino za kofinga non c'est pas comme ça arme roza la kofinga te hein bimisa banzembo la bino tana mede bimisa na wale banzembo na tana alliance hein bimisa banzembo na tana na disqualifié bimisa banzembo la bino tana marle keta hein bimisa banzembo na tana VIP international bafana mama na nagi chop et ko beta mais ça to yo bana ko finga c'est pas bien c'est pas bon hein c'est pas bien c'est pas bon bino bozoya ko finga bon eza bien te yango mona bana mokini mobimba na yaki na sala musala na vite fait pour encadrer kaka mwana mundibu na mwana gouvernement na muninga na bango te mais na pour encadrer bango na okebisa bakeba on a eu première fois deuxième fois na ya mabe deuxième fois na ya attaque na ya beta masasi na opesa mbote na fali pupa na suleka oka na papa di badiata ya motema mama nana boduka ba musiciens so bazana kin ba yo to za constater focus oyo moi msana bino porte pa ba yo batelemo wanzambi kitokos ndenge za la nango aigle biso tozali système afali pupa kakipa ka kokolo kitokos ngona nga contact ya mwana onyo sazana besoin ya komona biso obenga biso na ba conseil isungi akobenga biso na numéro na biso oyo 97 33 36 998 na bande sous 97 83 36 998 numéro na biso ngwana 998 na suka ono so besoin na ba conseil na ba nene koloba biso tozawa akobenga biso na numéro na biso oyo ya 097 83 36 998 numéro na biso ngwana bana poto biso toya kofinga te toya ko na encadrement toya koloba ndenge ezalaka mais bango bazwa pona kofinga biso etale biso te